Cinq minutes avant sa mort, Bijou Bantu, elle était toujours joyeuse. Azaki toujours mutu yesengo, otomonaka na ba théâtre na biso. En tout cas, Bijou Bantu, azaki na problème à mutu te. Totikala ko yeba ye, totikala ko yoka ye na likambo mutu te. Elle était toujours joyeuse. Alinga na ko lata, alinga na ko mibongisa. Azaki penza moko o amilingaki mingi. Lelo Bijou Bantu atiki biso. Epesi pasi na ba comédien, epesi pasi na famille na ye, epesi pe pasi na libota na ye mobimba pe na bana na ye. Alors, bandeko na ngai, liwa eza mystère o nzambe ye moko ayebi, epi nzambe ye moko abongisango. Lelo tokoya tofungoli ba kamera tolobi cause ya liwa na ye, tobeti lisolo tolobi, mais seul Dieu connaît nini ekomelaki ndeko na biso. Nzambe nde ayebi pourquoi autoriser ndeko na biso atika biso. Tokoyo fungola ba kamera tolobi cause ya liwa na ye, tolobi eloko nini ememi ndeko na biso na liwa, tolobi nyonso tosengela toloba, mais ndeko na biso Suzi Bantu akotikala kozonga na bomoi te. Kande baloba tolela na ba oba olela, to sepela na ba oba osepela. En tout cas tolela na ba oyo bazolela, tolela na famille mobimba ya Suzi Bantu ekozala malamu mingi. To assiste bango, Suzi Bantu abelaki, azalaki na hôpital, abelaki vraiment, et lelo nzambe a décidé azwa molimo na ye, to sambela kaka ke nzambe ayamba molimo na ye na kimia. Alors bandeko to ya na confusion te, to ya koluka lisusu te problème, po oye kweli biso eza déjà problème ya munene. En tout cas pasi ekoi na ngambu ya ba comédien, epesi penza pasi makasi. Ce qui tobito landela kaka cause ya liwa na ye, ce qui tobito landela en tout cas ba makambu ekobima ebele. Na yango to pesa kaka lokumu pe kembo na nzambe o a décidé lelo Suzi Bantu atika biso. Na yebi ke eza facilité kobungisa mami lokola Suzi Bantu, eza facilité même na famille na ye, eza vraiment facilité, eza facilité même na libota na ye mobimba kobungisa mutu mukolo boye, même na niveau ba comédien malgré tozoyo kake ba comédien basundola ki Suzi Bantu tango azalaki malade, alors balobi esi eleki na minute oyo nzamba yambi molimo na ye, nzambe kanda permettre ka liwa esalema. Alors nzambo a permettre liwa ekota na ngamba ba comédien, nzambo a permettre kozwa molimo ya Suzi Bantu lokumu kembo ezonga kaka epa na ye. Dernièrement to mona pièce o Suzi Bantu auti ko jouer epa ya Sila Bisalu, ba jouaki yango na Serge. Epesi pasi makasi to mona ba comédien basundola ki Suzi Bantu, mais Sila Bisalu quand même amekaki kozwaye, et puis Suzi Bantu a jouaki pièce moko na Serge na kotiela bino kala te nazotiela bino ba memory na ye, totala ba memory na ye ekosala malamu mingi. Ah, Suzi Bantu atiki biso molimo na ye epema na kimia. Nzambe ayamba molimo na ye na kimia, ça fait mal au cœur ya ko perdre mutu munene boye na mboka na biso star munene boye na kompa Suzi Bantu esali pasi makasi na mitema. Bien, obi mata ngozonga ndo yo lukelanga kiso pesa kisi na meli.
Qui c'est ça dans mon akata ba sac les dans la chambre? Et ça la kata ba sac qui c'est ça kaka wana? Écoute, Kokoki pe kokota na chambre, ozu qui si omeli, opemika kuna. Bon, nazo pe soango mais après. Après té, ozo pe sona qui siko. Tu vois ce que j'aime pas? Cette obligation là. Okoki kosenga na bolingo po ozo loba na mobali na yo, chérie na yo. Oyi sanga ipeke, chérie s'il te plaît. Hein? Mais non. Oh là. S'il te plaît. Zemi. ndeko auti kotika biso aza vraiment icône munene Suzy Bantu aza vraiment icône munene Suzy Bantu ajuaka kitoko makasi. Alors epesi ka passe na mitema na biso, epesi passe na mitema na biso ya Suzy azokisi vraiment mitema na biso. Azokisi vraiment mitema na biso, une belle dame akufi kaka boye akei kaka boye kande baloba liwa mokonzi. Alors toza na eloko osala te, nzambo apesaka ye pazwaka. Donc comme le Seigneur a décidé biso bato ya mokili toza na eloko ya kosala te, epesi ka pasi nde balobi tolela na bao baolela to assister famille ya Suzy Bantu ekosala malamu mingi. Alors toboyi na biso ba détail ebele akufaki na boye, abelaki boye, asalaki boye, toboyi ba détail ebele mais toyebi ezaka ke Suzy Bantu alekaki na malade, azalaki malade et lelo atiki biso. L'argent. Je veux l'argent. Quand je veux l'argent. L'argent. Je veux l'argent. Quand je veux l'argent. Limité. Mais en fait, bref, si là, Aza n'importe qui t'es déjà la scène. Tu vois? Aza n'importe qui t'es. Ngai moko Suzy nde na fandi boye. Et actrice comédienne na bino Suzy Bantu mami watanga na Nzambe na za fanatique na. Mami wa Tanzania. Mami watanga na Nzambe. Na za vraiment fanatique na. Nazaka soki jouer a komi singa nesika na lingaka na betele maboko na gangi beka Pomba scène. Voilà, en tout cas, maman, ils ont gagné kitoko, bah, betela ki maboko pomba ya scène. Donc c'est que la part on a déjà. Ah bah oui, nga na moni nga mabe na ngote soki ndeko nanga. Oui. A côté na scène a épaté. Oui. Félicitations na ngai. Na moni te pourquoi na kopese yango te. Ouais, tu sais pourquoi? Et puis na lobelaki en face. Na lobelaki besoin en face que nazaka fan na yo mwazo sekana tikanga yeba za fan na na côté mokobu. Oui. Oh yemo wa yebeleli. Ça fait vraiment du bien tant au bino la bino bozon di mana parce que ça moi pas si artiste man déconner artiste pour moi anatina ndimae on a complexe maman on a complexe pour ngata na ndimi était public na kondimae c'est ça voilà c'est ça le problème toi ayebi boy ayebi te ayekola c'est ça. Voilà, bah, biso en tout cas, bah, yekola, kaka, na mami watanga na Nzambe, à apprendre maramboro d'engezala vraiment. Si côté après avoir kolongwa na scène, ton bossi sara scène, bouva na rappel donc obi bo solo li, moi, kopo peso yezali, bo partager, et tant que ton ozala camarade na yo après scène. Ndengo ozala na ye, na ba comportement na ye, nini oyo, yo sepela na ngote pas si là.
Koko c'était la kamba vérité parce que moi ko bombe po aza mutu na yo aza fan na yo ye pas fan na yo donc non constaté non ça pourquoi bon tant que fan d'année boyi nous on a sepela nango te en tout cas il faut na luka mais eloko na sepela nango na luka te oh c'est pas on te o luka po na nini aussi longtemps que ovanda parce na que eza on dirait mingité on dirait mingité olobi tant que fan voilà et ça on dirait mingité mais on a sepela nango eza que c'est pas non la une très grande animatrice. Oh là là. Il y a des gars. Donc, si vous faites 3 heures du temps. 3 heures du temps, on a loba kaka. Il y a quoi? Animation, il a créé Oyo Solo, Oyo Tiki, Simba, Oyo Tiki. Azo animé, bino na ndengemo, personne ne va s'ennuyer, quoi. Donc, côté en tout cas, bravo. epesi pasi bandeko na nga tolela na bao bazolela tosepela na bao bazosepela epesi pasi komona mama na biso Suzy Bantu atika biso, ça fait vraiment mal au cœur. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. C'est mbano ya liboso okoti na chaîne na biso Irsi Botelwa TV. En tout cas bobo sanate kotia ba j'aime na bino, bobo sanapete ko partager ba vidéo na biso tolela na baye o bazolela liwa ya mama Suzy epesi pasi na mitema na biso, tika ete molimo na ye epema na kimia to assiste bango toza wana pona bino ba information nyonso bokozala informé ba programme nyonso ya matanga ndenge tokozwa bokozala vraiment informé pona yango. Alors biso ba to tikali to mibatela nzamba lola pe à batela biso. Alors coucou à tous les beauté lovers, salut à vous vraiment. Si vous êtes nouveau, bo s'abonner, kande tolobaka bo s'abonner, wana tokutani bongo. À la prochaine émission. Alors bobo sanate ko tia ba j'aime na bino, bobo sanapete ko partager na bandeko nyonso po biso nyonso toza éprouvé. En tout cas matanga oyo et affecté mutu nyonso et affecté tout le monde. Po star na biso aza star munene ya mboka na biso o to yebi biso nyonso. Alors to échappé te to ki ma vidéo o te to leka yango te, ce qui vraiment ozana motema malamu, ce qui vraiment o lelaka na baninga. En tout cas partagez vidéo oyo po e panzana monde entier. Merci beaucoup, bisous, bye.